Kolala, Kola Mokeza, Petite, vous allez vous brancher sur Sentinelle TV. Sentinelle TV, ils ont chaîne, il y a éducation, chaîne, il y a éveil patriotique, chaîne, et la rabino conseil, éducation, prédication, information sur le Congo, sur la communauté, et Sangomalamu et Komabino Nalola. Alors, tous allez bon brancher dans Sentinelle TV, tous allez caper directement dans mon live dans Sofkins TV, tous allez bon dans Congo Flash, où ils sont en direct il y a France, dans Paris, et tous allez bongo dans collaboration dans la bouche autorisée, en tout cas, est-ce que nous allons. Merci na confiance, merci na Polanaviso. Merci na pourquoi na biso pe na kobe na biso. Tous travailler ensemble vraiment ils ont sanga plaisir nini. Les deux à vendredi dernière journée à semaine. Na félicité ba Congolais malgré matanga malgré nyoso ba zolanda ba obsèque ya papa na biso Etienne Tshisekedi malamu lobi bazaki bona basilique à Bruxelles les acquis dernier messe à Requiem avant que corps et qu'il Kinshasa mais bobangate corps wana ekokende na Kinshasa te soki ba corps oyo ya Saint-Sylvestre ezali mise en application te parce que l'aventurier puis les collabos Sami badi banga akoki ko se permettre te aya makor ya Etienne Tshisekedi oyo ye a sali complot pona koboma ye boyebi histoire ndenge yali. Alors bato belé ba bengi ngai bato belé ba réagisaki par rapport à la vidéo oyo to publié qui lobby jeudi oyo to pesa y conseil sur vidéo ya mwana na biso ya mobile aza na 14 ans aza mwana ba congolais bien que c'est un anglais d'origine congolaise oyo ba gang na Londres ba tikaki bulumbu. Alors vrai du soleil ko bimaki mwana wana ba kangiye eza ba groupe ba gang oyo bazo maltraiter bana biso na communauté oyo bazo konyokola biso donc eza na racisme moko eza na discrimination moko makasi na États-Unis bayebi yango na France bayebi yango na Angleterre ekomi komimonisama donc biso toza ba target bana biso bazali bongo malmené bana biso bazali bongo visé na groupe ba gangster na groupe ya ba impudique na groupe ya ba incivique bato wana baza makasi na internet bazali na Facebook bazali bongo na ba services sociaux ko recruter bana bako recruter mwana koma ndumba bako recruter mwana koma bandi bako recruter mwana koma oteka drogue et pourtant mwana wana so botali na ndako na bango aza na histoire te mwana wana azali na problème te aza bandi te za pe koloka te mais zali kaka po a se retrouver que à côté na Facebook a se retrouver que aza na social media esika wapi oyo ba bandi ba aventurier bazoya ko recruter bana. Alors vidéo alelo na sali yango parce que lobby tozaki na réunion de 14h à minuit nazaki bomo na salon Edo na Manchester esika tovandaki na quelques membres de la communauté ba bengaki nga ba bisanga proverbe et dossier oyo en fait pour moto apanzaki vidéo wana eza salon Edo atindelaki yango ba famille belé pe asengi nga na esabino ki azose na sori na ba o ba comprenaki te atindaki vidéo wana te po eza lokola porno to nini mais atindaki po ba parents bazala aviser bayebaki bana ya basi to mibali baza bongo exposé basurveiller bana makambo ebele bazomona na école na banzela balobaka te bazosouffrir intérieurement yango apubliaki vidéo wana po ba parents bazwa conscience que bana na biso baza danger biso le toza kokola kokende école ezaki esika malamu ezaki esika kokende zo éducation mais bana na biso lelo kobima kokende école bazozala recruter na ba enseignant ya ba PD ya ba lesbienne bazozala recruter na ba bandi ya ba gang na ba groupe ya ba gangster ya ba école oyo école yebi soki mwana wana azali africain bako exposer ye mais soki aza mondele bako protéger donc biloko wana eza na kati ya mboka oyo ezosenga une communauté ezala forte une communauté réunie pour combattre likambo oyo
en fait que ba génération oyo koya bana na biso ba subir biloko te. Alors tozalaki na réunion na ba Edo coiffure na bato ebele Willy Bilele mpe ayaki rejoindre biso et puis ndeko na biso JC Aigle mpe azalaki wana tosololaki mwa ebele je crois ndeko Eli mpe ya Manchester azalaki wana tosololaki mwa makambo ebele mpe yango etindi ngai nasala video oyo ya lelo. Au fait video ya lelo nazwa kokebisa baparent mpe nazwa kosone d'alarme ke soki eza na moto aya na ndako na ye azotuta tolo ke ye bana ne baya malamu, bana ne baya bien éduqué, bana ne baya lokola bana bavoisin te, lokola bana songolo te, bana ne baosisa classe, bana ne baza bana moko botosi. En tout cas azomikosa, en tout cas nazobisa bino azomikosa, bien que ba exception ezangaka te. Oko remarqué bana bakomi teti, bana bazo respecter baboti te, tout simplement parce que génération oyo toza na génération moko oyo atango asuka oyo Yesu alobi génération perverse, oyo ezali tango génération perverse. Bato baza méchant, bazali immoraux, bazali irreligieux, bato bapesaka bato merci te, oyo moto na ndako na yo osungi ye ofuteli etike olongoli Afrika ya obwakisi ye ngunda azwi mukanda lera akobanda kobonga moto ya liboso akokomisa ennemi yo. Mikolo oyo yambaki ye soki asokolaki basani, soki alongolaki bana pampers napi na anglais, soki akombolaki ndako na yo akomaki boyi na yo onyokolaki ye. Bien sûr il y a aussi des gens comme ça banyokoma na bandako ya bato bayamba bango bien te, mais na cas général moto nyonso tu yo yamba soki azwi abongi yo komi bête noire na ye. Bana to ede bango kouta na bango na Afrique oya na bango awa omemi ye awa mwana kosala akopeswa ata enkate, mwana ayebi ndenge basombaka courant na ndako ya papa te, ayebi ndenge basombelaka mama sapato te, costume te, liputa te, bijou te, portable te, ayebi yango te. Et pourtant aza mwana botami te, aza mwana yo mutu ke ozwi na Afrique osali nyonso tu ya yawa azo reconnaître yo lisusu te. Soki makambo wana ezoyela yo papa mama sika kolobaloba mingi te, parce que l'air yo po obengisaki ye te po ya koyede yo, mais kosombelo portable, kosombelo chemise, kosombela mama liputa ezali ndenge ya bokoko na biso, ndenge biso mpe tosombaka mpona baboti na biso ezali malamu bana mpe basomba mpona biso. Alors lelo problème makasi toza nango awa na komaki mwa bapoint mpona bunga te, toza bongo na petit déjeuner esika oyo toyaka kolobela bino makambo mpe kopesa bino baconseil. Alors bato ebele soki opesi ye conseil mwana no asali boye mama tika yo yebi bana poto kaka nde bazalaka, ngana namona poto akende na maternité okende obota te, poto ebotaka mwana te, mwana papa na mama bato babotaka ye. Mwana nyonso to aza na papa, mwana nyonso to aza na mama, il faut ayoka, il faut kopesa conseil, il faut kotelemela ye. Kozwa prétexte te bano baza bana poto bayokelaka bato te. Tango biso tozokola école ezalaki lié à formation, lié à éducation, mais lelo mindele bazosala bana na biso mabe, bazo exposer bana na biso racisme, discrimination ezali makasi. Soki bamoni mwana na yo amutu makasi bani ba initier ye na banzambe na bango ou bien na bozoba na bango ou bien na franc-maçon, mwana tie mutu makasi bakomo sale ba rapport à mabe, bakomi kokosele makambu, bakomi ko exclure même mwana no aza mabe te, eza kaka po mwana azolinga kokota na ba système na bango te. Surtout soki boza na famille chrétienne, famille bosambelaka, mwana na bino akolinga te kokota binzambi nzambi, akolinga te kokota ba franc-maçon, akolinga te kokota ba biloko na bango wana, bakobanda sikoyo ko intimider mwana, kokosele makambo, ko exclure ye, kosale makambo nyonso tu ya mabe. Papa faut tellement kende koganga na école wana, s'il faut changer mwana, changer funda bato wana parce que baza bato mabe. Alors lisusu tolobi boye bana na biso bazali exposé, bana bazali exposé pe ba recruteur ya koteka drogue bazokotela bana na biso, bobatela bana bien.
bo surveiller makambo nini bana bazosala na internet pe koumisa mwana na internet te kotika jamais ordinateur computer téléphone oyo eza na internet epa mwana sans ocontrôler makambo nini azotala makambo nini azosala eza très important mwana no akotia phone na ye te atia clé soki aza mwana ya c ya 18 ans phone na ye fo ozala accès nango à tout le temps oyeba makambo nini ozosala parce que yo kozala ovandi na yo mais mwana no akoti contact na groupe moko ya bato mabe bakoki kozwa ye naza na video moko na publie yango na Sentinelle TV bokomona ndenge mindele basali ndenge nini bana ebele bazorecrute bango bana mosusu bazosexpose bakoki kokosa mwana na yo batie profil ya mwana mwasi azwi ye camarade basololaka apesi ye rendez-vous abi tokuta na place tel lere akokende boye baenleve ye bake bakoyoboma ye bakoviole ye bakosala makambo ebele Facebook bakoki kozwa mwana na maboko na yo bozane boye bayibi yo mwana bake babomi ye po tiko mwana so mwana te bakozwa mwana bake bakomisi ye sataniste bake bakomisi ye ndumba bake bakomisi ye drogueur koteka nyonso na Facebook na ba services sociaux c'est-à-dire parents ya solo parents malamu tous les 15 minutes vérifiera mwana no azosala nini et puis na ba portable to na ba computer botiaka contrôle parental eza na ba site mosusu mwana kende te parce que bana na biso baza mayele makasi bana o bazali génération ya hors internet ya ordinateur bayebi ndenge ni kokota na ba place oyebi te baza informé okomone mwana muke okomone alobaka te okomone tout le temps aza na chambre na ye yo kanisa aza na chambre aza bien nzoka aza na chambre azo kosexpose kokota na basite oyo parfois yo na okota te oyo ekoki kobomisa ye to ekoki kobebisa vie na ye alors likambo oyo tomoni na communauté na biso mwana ya congolais balongoli ye bilamba bapublie yango eza mpo bahumilie mwana wana congolais ata moko abouge te paster ata moko etali ye te or likambo boso ezalaki na communauté ya banigérien ya bapakistanais ya baindien ya baghanéen ya bacamerounais bakobima basali manifestation baokende otondana bana police batelemela likambo esalama lisusu te bomoni congo bato obi basambelaka koma yo olobi osambelaka mwana voisin ndako ya voisin ezozika ozoreagir te nakoinforme oke ndako wana ezozika soki yo oboyi koboma moto wana lobi moto wana ekozikisa moto ndako na yo normalement il faut biso bacongolais totelema to se soutenir tozala uni po te likambo oyo esalamela so ata mwana moko te yango ntango tozalaki na salon edo ayebisinga na yebisa bacongolais nyonso ya Manchester dernier dimanche ya mois février à partir ya 18h tokutana na salon edo masolo ya communauté ezongi na masolo ya komba esengeli communauté ezala uni eza soni na communauté kaka congolaise mutu etikala so mutu akufi bazolekisa bakaye na bacommunauté mosusu balekisaka su kaye te bazwaka kaka mbongo oyo eza na kese bayebi corps ekende Kinshasa ekute combien babimisi baorganize baobsèque mpe ezali mawa mingi en plein 21e siècle yo ozokufa oza na assurance te assurance vie oza nango tozaka na poto toyebi bien ke eza na bato ebele baya na poto na bakoma poto te azovivre lokola na Kingasani azovivre lokola na koloba na Kingasani te azovivre lokola na Kinshasa azovivre lokola na Afrique maza na poto assurance vie eyali chaque mois ozofuta no parfois 10 euros 15 euros mokolo kokufa basombeli yo cercueil basombeli yo mabele basombeli yo nyonso soki fo barapatrie corps na mbongo na yo bacontribution na yo yo ofutaka alors eloko nini esalaka bongo ezali communauté oyo eza organisée communauté eza organisée eza na balider ya communauté ezali bato baza bapenseur ya communauté bato tuna bango eraisonnaka bien bato oyo balobaka makambo malamu bazosangana mpona koyede communauté mais communauté congolaise eza unité eza désuni ezali bongo ya basongisongi ya kotonga ya buzoba ya makambo ezanga ntina soki eza mpona kwiti eza mpona komela bato basangani mais mpona kopense mpona malamu ya communauté mpona kopense mpona babien-être mpona futur na biso les gens n'en parlent pas et se posent même pas de questions ils s'en soucient même pas parce que c'est pas leur business et pourtant nous sommes ici nous pouvons avoir des nationalités nous pouvons avoir des droits des résidents en Angleterre
comme on appelle indéfini, live to remain, mais tu n'es pas originaire d'Angleterre. Donc tu dois savoir que tu es congolais et tu rentreras au Congo. Que tu sois british, que tu aies n'importe quel passeport, sache-le que ce pays-là, c'est le pays des Anglais, c'est pas ton pays. Un jour, tu y rentreras. Alors, comme nous sommes sur cette terre, nous sommes de voyageurs, nous devons nous organiser en fait que si demain, j'ai tombé ici, si j'ai arrivé à mourir, que je ne puisse pas laisser un problème dans la communauté, que je puisse être une occasion, que je ne sois pas une occasion de chute, une occasion de raconter, na comme si j'ai ma tonité, mais ba mona ke mutu oyo umelaki na poto, ba 20 ans na poto, 30 ans na poto, tala nenge a organiser liwa na ye, tala nenge a fomba cercueil na ye, tala nenge atika itinéraire na ye, ndenge ba kokunda ye. Alors lelo tozo mona ngo mutu akufi, combien ba congolais ba kufi, ba kundi bango, ba famille ba éviter, communauté éviter ba kokunda bango na lokola ba fausse commune, lokola mutu moko azanga ba parents. Et pourtant biso tout outi poto toye a tozanga ba parenté. Biso nyos toza bana, biso nyos tokoma famille, biso nyos tokoma bongo. Donc ezali makasi que communauté na biso etelema parce que bana na biso baza exposé. Kende na l'école au mona bana bazali ko nyokwama, bana bazali ko tungisa bango makambo wana et pas ba musulmans au salamate, et pas ba pakistanais au salate, et pas ba nigériens au salamate, et pas ba camerounais na ba ghanéens au salamate, mais pas ba congolais. Les gens se permettent ya kosakana bana, ya kotungisa bana, ya konyokola bana, ya bekol ko isala bango be kaka parce que toza organisé te, parce que batu mususu musana bango ko seka bana baninga, ba mususu ba mona lokola bana na bango bazi, et puis bana ngo apoto omona batiki mandefu, batiki ba suki, batiki nyonso baza tala milai pona kolakisa ke ba kokani na batata na bango, tokoki ko bakopesa bango so conseil et pourtant batikali kaka bana oyo biso to atoboti, biso atomemi bango na mboko, biso to ayi poto liboso na bango, biso nde tomoni mindele liboso na bango, ata babotami awa, ata baza ba citoyen awa, mais biso nde tomoni poto liboso na bango. Il faut biso to telema to beta liboko na mesa pote likambo esila. D'autres lobaki communauté à Manchester, tobali déjà organisation ba communauté mususu ya Londres, ya Paris, ya Bruxelles, ya Canada, ya États-Unis, ba ville bozali ya Finlande, Suède, et si quand nous bozali na Maroc na wapi bo s'organiser na Afrique du Sud et aux amalamu to za ini que to kabona et aux amabemi. To lobaki mususu que bana mingi tozana bango na bandaku basimba déjà bambeli, basimba baminduki. Yo parents ovandaka ozolia ozomela okipaka te osololaka pe na bana te oyebi te makambo nini ozoleka na vie ya bana. Parents solo il faut que na vérifier ba chambre ya bana, ba valise na bango ko checker. Mwana moko a 14 ans il paraîtrait a utaki kokufa na Londres boyebi masolo, mwana 12 ans azaki déjà na appareil na ya sexe a se réjouissaka sans ba parents bayeba atiango na kati ya courant. Azaki na kati ya nzoto na alali pongi ebomai boyebi masolo wana. Mama aye kosutuka mwana akufi, me mwana wana azaka na pareil wana na valise ne na ndako na ye. Mama a gérera te, a contrôler la valise à mwana te, a contrôler la sac ya mwana te. Ndenge moko lelo ba parents belé ba refoulé bana na bango, le ba yo ko remarquer que mwana komi gangster, ba yo kuta mwana na ba revolver, mwana na ba mbeli, ba kosi ba memi en Afrique, et goza na Brazza, et goza na Kinshasa atiki bana. Boyebi bango bazana ba église bankambi osambela na bango, mais botuna bayebi te la bino di solo pona ni bana na bango bazongi na Afrique. Bamsu ba refoulé bana na bango po ba bandoki, bamsu ba refoulé bana na bango po ba remarquer que bana ba komi na bambeli, bana ba komi na ba arme, bana ba komi na ba groupe mabe, yango ba moni ke non so batiki bana ba kobeba bazongisa bango na Afrique pote ba luka ko se rattraper. Ezali malamu parents chekaka chambre ya mwana na yo, chekaka bakaya mwana na yo, chekaka basak na ye, ozala surpris okokuta ke mwana no akoma dealer atekaka drogue atala malongo pe na sak na ye. Mama moko abengaki nga avanda na ndaku ayebaka ata mwana mokonsu police aye na bambwa baye kobimisa drogue na chambre mwana ne ya mobali ya 14 ans. Mama amonaka mwana na baportable ya kitoko, mwana sololaka abimaka bato bayaka nzoka mwana koma kotekele drogue na ndaku, mama ayebi te. Bakangaki mwana
bazokende na ye mama azolela pourtant azalaki na ndako mpo na nini parce que tozocontrôle bana te parce que totikeli bana liberté bana baza na libertinage alors biloko wana ekozongela biso ou okoperde mwana batie mbeli akufi ou okoperde mwana ke boloko mpe abebi ekozala malamu te ekozala devoir na nzambe apesi biso bana lokola baflèche soki oza na 10 flèche okende yango na zamba soki oza un bon chasseur okozonga na 10 nyama alors baboti mingi bana bazobeba na misu na bango bazoyeba te la plupart ya baboti oyo baza babolole bao bamonaka kaka mabe ya bana baninga bamona mabe ya bana na bango te mama mosusu abenga nga paster nga mwana na nga ayebi ata mobali te boye na boye tala makambo ezosala et pourtant ngai moko boye mwana wana nasi namonai na mibali bale ebele na butu me ye azoyebisa nga mwana na nga ayebi mibali te boye na boye na boye nayebisenga bimama na poto bamelelaka mwana mbondo te edike mwana na yo teya esanga malamu contrôler vie na ye na boye koyebisa makambo mosusu oya kopike o crise mpo na nini donc bamama mosusu aza capable abimisa mwana ne mosantu na miso ya bato mais pourtant na balabala bato bazomona ye alors mpe lelo oyo soki mwana moninga azose comporte mabe eza te otiola ye eza te ofinga esengeli tosungana benga ndeko pesa ye conseil benga mwana pesa ye conseil ekozala malamu bien ke bana poto batosaka bato te babenga bato na bakombo bakoki kolinga yo te bakoki koyokana na yo te me ayebaka meme position na yo ezalaki ndenge nini ke okende otonga mwana ya moninga ezali bongo mabe alors bayebisi biso ke kotika mwana ye moko te na Facebook social media bakomi kokanga bana bakoki korekrite ye na Facebook to na messenger to na wapi barekrite mwana no mpe akomi ndumba azalaka na ndako aza ndumba yo oyebaka te barekrita ye na Facebook azalaka na ndako akoma bandi gangster atekaka drogue barekrita ye na Facebook donc faut keba na biloko wana tout et puis bapédophile bazokorekrite bana na Facebook mpe na baservice social soki communauté congolaise ezalaki ini nde tomarche mpo na acte oyo bagange balongoli mwana ya 14 ans bilamba mpe bapublie bolumbu na ye na Facebook mwana wana aza mwana bacongolais toyenga totelema na bastation ya police bakanga bato wana mpo bajuge bango mpo likambo wana ekosalama te na bana mindele me ya biso tokomona o normal parce que bandoki bakoma bapaster bandoki bakoma bakambi bandoki bakoma bato malamu bakoma bato mabe bazoyela bino baidéologie ya envoûtement mabe mpo na bino ekoma malamu ekoma mabe donc ezali mawa mingi alors makambo ezali ebele awa tozopesa bapapa lokola bapapa baumela na bapoto bapapa baya kala moni poto eza mboka ya bana na bana neti biso na baangleterre awa na balondres toza lokola bapapa linkoi papa oyo baza badoyen baoyo basalisa baconcert awa Alain linkoi bavie baza wana fu boyokaka bango bapapa wana fu bapesaka biso baconcert na baparis kuna boza lokola bavie lokola bakanta niboma bavie kanta aza nanu président ya bamusicien congolais mpe aza doyen umeli na poto awa toza na Manchester toza na bavie lokola bakanda bongo mani baumela na poto me bazali mpe badoyen na biso bakopesa baconseil donc biloko wana bavie oyo bazali badoyen na baswitzerland kuna boza na batiti Levallois boza na bajo mobiala ozokomprendre boza lokola bapaster Dino Pakasa oyo lelo alingaka so komwa Dino Pakasa te akoma Israel Pakasa badoyen ya Switzerland ozomona na baétats-unis kuna boza lokola bamami Shekina donc bato oyo baviva nano na bafrance babelgique baswisse mpe bake bapays mosusu ozomona biloko wana ekozala malamu bato wana bazala ndenge wana alors bapapa lokola bapapa linkoi baza badoyen bakoki kosangisa bagene kopesa bango baconseil ezala bien alors video moko mpe ezoleka na YouTube eza na anglais mwana moko je crois aza na moins ya 10 ans azofunda baparent papa azalaka busy c'est-à-dire trop pris mama mpe trop pris moto aza na internet moto aosurveille mwana ya te moto aosona mwana ya te badevoir ya mwana ya te bana sikoyo bazali bango moko bazoluka refuge na internet nzoka na internet ezali place oyo bato ya mitema mabe badongolo miso bakoti bazobebisa réputation ya bana donc ezali mawa mingi
Alors ndeko JC Aigle apesaki ngai communiqué oyo azolela petit na ye Liese Bolenge oyo akufaki na crise cardiaque na Dublin. Akende kotala bana na ye akomi kaka na ndako wana l'air bana baye koyamba ye apike crise akufi et pourtant bakuta kosala divorce calamité na bandeko na mobile na mwasi na ye. Est-ce que asupportaki divorce te wana susu eza ka mosusu na communauté na biso ba petit bazobala avant bazoboyana pe avant na reprendre na communauté na biso na poto ba petit bazobala na lombangu bazoboyana pe na lombangu. Ore biso tango tozako bala tozako zwa temps omona make po bala mutu neti bajili ko mwangeni obandi na ye nanu ki camarade banda bozali na 4 des humanités ti bozokola ti sixième bosisi ba classe ti après nde olobi no ifuna bale na bengise miki ba petit bakoma kutana na mwasi na 11h na 12h30 atie litoyi na 13h baboti mwana liboso na 13h40 baboyani bozolingana avant trop bozoboyana pe avant trop. Alors tala bandeko msune bazokufa ndeko wana akufi na crise cardiaque bauta okabwana mwana na mwasi akotala bana akufi liboso ya bana na ye. Est-ce que ezali asupportaki divorce te émotion wana mutetindi akufa lelo mwasi wana na bana batikali na mauvais souvenir pe mwasi atikali na grand problème mobali akufi na ndako na ye liboso ya bana aye kotala bana biloko wana ezosalama trop na